baparolier ya mokonzi musique nakanisa na février oyo Karine Mokonzi akozala deja na position ya kozela ba evre na bino o bosi bosali. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa boyoka kiango na munoko ya Karine Mokonzi. La baronne bafutaka conscient bafutaka makamandaku na fin du mois. Donc la kisi akofuta février akokitang mususu kobongisa ndaku sima na kati ya ba février akovanda na ndaku na ye akozala un peu calme. Alors ba parolier po yemoko aloba yango ngala lobaka me yemoko na munoko ne aloba yango. Ba parolier azana posa na bino. Ozana banzembo en tout cas okokosala. Pe naza sir na kati ya ba chinois kaka parolier akozanga te. En plus meilleur parolier bakozanga te. Pamba te kozala parolier, il s'agit au mesana déjà kokoma na notebook makambo na yo ndengeleka. O mesana kokoma ma poésie. O mesana kotanga pa livre. O mesana ko créer to koloba ko beta ba histoire. Donc ozana capacité ya kosala nzembo moko ya kitoko. O mesana pe ko yemba tango nazoloba ba parolier et ezako kipete sokozala na sexe féminin to na sexe masculin. Kozala parolier équipé pe agité. Ezo senga pete ke ozalaka na monde ya musique. Po parmi ba chinois na ba téléspectateurs ba parolier, oui, bozali bien sûr. Et loko moko nde bo tchaka kate ke boza ba parolier. Mais bozali yangwana moko na kati na bino foko tala po Karine Mokonzi demande oya sengaki ezawana azana besoin ya ba parolier pamba te akosala album. Donc album oya kosala na 2021 oyo tozali. Ndenge tokoti février etikali 11 mois ou bien 10 mois na quelques semaines. Donc elingi koloba Karine Mokonzi a composé. Donc ba chanson obino boko pesa bako arrangeango bako lukango soki oke na rythme nini. Soki po pesi na rythme na yo ekozala kaka malamu. Po tangu yo ningo pesa chanson na yo oza parolier. Foko yeba okokoza na rythme ata oza na rythme te me maloba deja na modèle okomeli yango to na modèle otindi yango po ezo senga kaka te foko koma. Ezo senga pe okoki koisala koyemba yango na munoko. Otindi par WhatsApp, otindi par Facebook ou bien osololi na ye yemoko koyebisa soko kotinda yango na modèle nini. Donc soki ekomi eza déjà bien. Alors yango wana banzembo nyonso bokosala ezali mabete. Ba parole nyonso bokopesa ezali toujours nécessaire. Ezala yozo monango malonga te metinda kaka. Il s'agit Karine Mokonzi mutako yeba. Yo tango yebike ozana capacité ya kokoma chanson moko ya 2 minutes 50, ya 3 minutes, ya 6 minutes, même ya 12 minutes, modèle ya ba chanson ya Luambo, tinda kaka koma kaka. Soki pe oyebi mwanzembu moko ya kala, me yoka nakapai moko te, bozako yemba tango mususu na kati ya mai, tango mususu na bilanga. Okoki pe
kozwa nzembo yango otindi ekoki koservir na kati ya album ya Karine Mokonzi La Baronne. Pamba te wana ezali penza carrière na ye, en plus carrière professionnelle. Donc tango ozomona Karine Mokonzi avec carrière professionnelle ya modèle aboye, biloko banzembo bokopesa bozala sir ekoservir na ndenge moko na yo mukolo nzembo okosepela nango. Soki pe ozana nzembo yo moko kompoza neti ngai tango nazoloba na bino na tie nzembo nanga na album parce que naza penza na chanson nanga eza na rythme eza na bakri eza biloko tout complet kaka mutu akoyemba yango na bato bakosala yango nyonso eza Karine Mokonzi. Mais na kata chanson ngo bokoyoka bien eza chanson ya Papa Robo o Karine Mokonzi apesinga na tia chanson nanga moko na kati. Alors na chanson nanga même bato bakobwaka mabanga na kati tokabola mbongo na Karine. Donc oyange c'est spécial. Mais bino oyo bokopesa ezali bopesi nde po ye ayemba po na ye bopesi teke ndenge nga nazopesa ngai nga kuti nazopesa te nga bapesi nde ngai na tia chanson nanga na kati po na relation oyo Karine Mokonzi azozwila nga na considération yango na tie chanson nanga mais bokoyoka yango na kati. Mais bino nde baparolier na ba oyo baza na ba chanson bokopesa ya bino eza différent pe eza nécessaire eza na valeur koleka oyanga po ngai bapesi ngai kopesa nga na pesi Karine Mokonzi eloko te yende muta pesi ngai chanson na tia chanson moko na kati donc nazwi chanson nanga na tie donc eza na intérêt nanga. Mais oyo bino bokopesa eza na intérêt ya Mokonzi musique et puis ekosala bino kitoko bosali eloko moko ya kitoko pona oya bino La Baronne Karine Mokonzi. Ngai Papa Robo na sali kaka o na mesana kiliboko makasi kiteti kaka koluka na profiter na Karine Mokonzi yango Karine Mokonzi atiki pe na profiter na ye apesi ngai chanson moko yango na kotia pona bénéficier. Mais bino boko bénéficier kitoko po bozola kisa bolingo na bino na Karine Mokonzi sans intérêt sans eloko na retour. Bozola kisa bolingo na bino bozana besoin Karine Mokonzi La Baronne Mokonzi musique ekende liboso. En tout cas nga Papa Robo naza fier na batu neti bino bozala sima Karine. Naza vraiment fier. Naza même komona naza nayebi ndenge na koko expliquer ngote modèle na monaka bozali. En tout cas bo continuer kozala bongo ezali eloko malamu na mokili oyo. Ezaka ndenge Karine Mokonzi asalisaka batu po lobi nango basalisi te. Mais soko salisi ye akosengo merci pozali reconnaissant ou bien na yebi kaka tina te makosengo merci. Ndenge ngai Karine Mokonzi na tshenzembo moko apesinga mais nanu nasengi merci te na yebi te po soki nazalaka kaka motema oya makasi barando na yebi te. Na sokisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.